bandeko nzambe azana bino. Thème ya sikoyo ezali Anania na Safira bakufaki pona koboya kopesa bofrande pe kobuka lokuta. Eloko ebomaki Anania na Safira ezalaki kotia lokuta pona koboya kopesa bofrande. Na banzi bandeko na YouTube tomona ka bandoki ba sataniste batelemi na bofrande parce que bayebi nini esalaka na nzoto ya mwana nzambe. Babundisaka bino mingi pona bofrande alors que bofrande eza biblique. Alo yonde konanga yo muto koyeba okolanda bandoki to yo kolanda Bible. Ngana opesa yo ba verset biblique. Anania na Safira bateki propriété na bango na lobaki bateki neti lupango. Siko yo fu apesa ba offrande volontaire na église pour na aider baninga musuba kutaka musika. Soki bateka lupango ngo na $1000 par exemple, na pesa exemple. So bateka ki na $1000, bango baye koloba $100. Parce que bayebi ke soki bapesi par exemple 10%, bapesa combien $10. Donc, tango Anania aye ko solo na ba Pierre tout ça, alobi totika on a pris boye. Pierre alobi pourquoi otiki Satana a contre motema na yo, a diriger yo, a mema na lokuta. Mais yeba yango tango zo kosa basala na Nzambe, ozo kosa Jésus Christ, ozo kosa Molimo Santo. Tala bandeko na ngai eza pena ba chrétien ebele tango ekomaka tango ya mbongo mutu achange. Omona mutu akina kosambela na l'église oyo jour bakopesa mbongo ya salle par exemple akimi ake na église ya Bobeni. Soki kuna pe ekomi moment ya kopesa bofrande ou bien kopesa mbongo ya salle akimi kuna aye na Savigny. Ndeko nanga nyonso zo sala Nzambe azomona yo. Qui d'autre encore? Satan. Dieu te voit, Satan aussi te regarde. Ya mwana moni na passage belé. Nzambe azoloba, je sonde que le cœur. Motema ya mutu. Biloko nyonso mutu a bénéficier na kati église. Ma pamboli, ba prière. Tango ekomi kama mbongo amike wana mutu a changer. Bandeko, bo panza eloko, bo panza mateya oyo. Yo moto kendike na église na Jévizy. Yo moto kendike église na Savigny. Yo moto kendike église na Paris, na Courrèves, na Marseille, Toulouse. Belgique, Allemagne, Canada, États-Unis. Ba kendeke na église maboko ya pamba te. Mwana Nzambe akendeke na église maboko ya pamba te. Église oyo ezanga mbongo eza église te. Église oyo e ministère oyo ezanga mbongo eza ministère te. Ba pasteur ebele baza ko banga kote yango parce que bakozo ba réplique pa ba sataniste na bandoki. Mais ngana za kote ya bino ngo po boyeba yango eza ndengo wana. Ngai siko ngo ko takenga pika zana ba verset pona ko répondre yo.
Et le pasteur Moussou Baza incapable de répondre à tout. Peut-être parfois, à ça peut-être pasteur peut-être soloté. Le pasteur a solo sur la banque. Jésus-Christ contre le pharisien, il y a un côté. Na yeli bino ba verset nyo sauté. Mais na ju ba verset clé. Parce que c'est la prêcher yango. Ndeko na ngai. Église ba kendeke kuna maboko pamba te. Mbongo bochaka kuna ezaka ya pasteur. Pasteur mutayebi akosa nango nini. Tango pasteur anyoko mara ba délivrance yo zalaka te. Tango pasteur ba bundisaka ye na milimo mabe yo zozaka ndako lali. Okende na réseaux sociaux ozomona ndenge baza ko traiter ba pasteur na banani na bandoki. Soko tali batongo pa ba uta omona ki pa bazalaka kota sorcellerie. Alors yo landa sorcier est-ce que vous avez sorcier pour landaye? Surtout mususu bo akana Belgique boyebi. Auta kana monde à ténèbres. Azalaka kuna. Basenga 38 personnes après ça 25. Batindi ba bien les kende siko ko bebisa bana. Tango ozomona bato bazo kumisa ye, ba o wala kumisa ye wana bampangi bande kuna ye bandoki. Siko yozo na kindoki te ozana kidiba yo poke kuna bada kumisa. Ezana mukolo kolela. Na yamba bango pananga. Mais yo landaka na olandaka ye, olandaka ye mais pona nyo pananga. O te za musala nzambe te. Mais olandaka pourquoi? Sona lingi na yambi sona lingi peta na benganyo. Parce que ceux qui ont un âge moko boy, ozos la ka zoba ezama mingi. Ya omoni Jésus Christ azobenga insensé. Bible même so boy, que c'est lui qui donne les faces sans arrière-pensée, mais avec joie. Romains 12, 8. Romains 12, 13. Babi, que c'est lui qui donne les faces sans arrière-pensée, mais avec joie. D'accord, ce que je sème avec joie, le beau qu'on a mis pe qu'on a dit qu'on a yo. Mais ce que yo bani qu'on sème, au cas si comme on doute la kacha mon thème, ne, aux autres ça ne le comme côté. Dans un verset mon ah ouais, le va bien. Ce que ça qu'on prier, qu'on ça na barrière pensée. Il faut défouler mon thème na yo pour prier na yo les cas. Et ça matin na hôtel à lobby parabole les pharisiens et les collecteurs d'impôts, les péagers. Mikolo ba ndimina ba sone sengo makasi. Pour me battre ba zoka ba mususu ba zapana nga awa so fournir église albeza pasteur ba to ndimi ba moko. Parce que azomona déjà ba ventiler ne ba ali. Alors na 2 Corinthiens 9, 7 ba lobi boy. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui. Mes chers frères et sœurs, et pour le yo que tu donnes comme tu as résolu dans ton cœur. Oh, nous tiens, 2 euros, 3 euros, beaucoup makasi. Verset, celui qui donne paix, moissonnera aussi paix. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Moi, dans Nzambe, je bon makasi te. Bando occupé, au bac en église, bon makasi te. Bon, yom to na kindo kité. Aux autres, bon makasi pourquoi? Matéa o panza yango, bando ki ba critiquer yango, mais tali bisoté. Parce que biso basala Nzambe to le jamais je m'en fous. To le baka ke et tali bisoté, basala musana bango, biso to sa musana biso. 1 Corinthiens 9, 7. Yoga de Gambalobi. 1 Corinthiens 9, 7. Oui, jamais fait le service militaire à ses propres frais. Qui est-ce qui plante une vigne et il n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau
et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Bible les autres sabiso dans 1 Corinthiens 9, 7. Et quelque part, Timothée le baki, il comparait un pasteur à un soldat. Bible les autres dans 1 Corinthiens 9, 7. Est-ce que soldat a quelque guerre n'a pas fait na yemoko? Est-ce que un soldat a quelque guerre n'a pas fait na yemoko? N'a pas fait à Moussa na ye? Est-ce que l'hôpital fait les alaka? Hôpital fait les alaka. Soldat qui n'a pas guerre n'a pas fait na été. N'a pas fait à mon konzina ye. Il y a un moment où on réclamer. Ah, ndeni biso za na goma awa potolia bayoti na biso waka sardine na mwele wo mobwe. 1 Corinthiens 9, 7. Et pas la Bible na yo pe otanga. Un Corinthiens 9, 8. Non. 1 Corinthiens 9, 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Tu ne muselleras point les bœufs quand ils foulent les graines. Les grains. Bandeko. Na lobaka ngaba bandimi nanga nyonso baza na Bible français na lingala. Bandimi so baza na Londres. Batinda bambongo na somela ba Bible ya lingala awa na poto. Ba Bible ya lingala oyo ezo expliquer pena clairement. Baza nango. Donc lukula na mateya o na ochango lelo. Mais na osala tuna publier yango lobby. Lobby dimanche le 14 juillet 2024. Pour le lot, na salimi balai politique. Nani ko sangisa ona ote. Et lobby pas après mateya. Na otine la bino pe mateya lobby. Ba oyo balinga makamanzambe. Balandanga ba sepelaka toujours. Et pas nanga mateya tunga na tchaka ya mabeza la raté. Pour ce sont des paroles inspirées et Dieu. Donc et cause à la tête que mutolo bako nalandaki oyo eza mabete. Même dans les commentaires, bon n'a jamais va reprocher ngai na liloba nzambe. Soki a reprocher ngai liloba nzambe c'est que yem ta yebité. Mingate, yem ta yebité. Ndenge dans un pasteur moko baloba ine makamwa na lobaki à répondre maman moko alobi na tout rapport sexuel est un péché. Il précise hein, alobi tout rapport sexuel c'est un péché parce que ils ont entraîné ba démon nakata nzito ya mutu na yebisi ndeko wana loba na ye peso verset aboyi kopesa verset na bina ye bon pesanga kombo na ye na église na ye baboyi mais na osala yango émission avant nasala émission na obenga ye apesanga kombo ya apôtre wana comme ça ta na koloba soka ozala mobali a répondre mais soka répondre na son eza passe mi mateya bateya bana na nzambe kaka impudicité a soko bali te aboy tous yango no moni bana so basi bakasa bazalaka vaut mieux abala lobi a divorcer na ye parce soka bali a ke lola tala ba mateya pampamba lukuta ndeko na ngai soki yolanda nga foko intéressaka va famille na yo balanda mateya na nga obetinanga bango bazolanda ngati metinanga ngo bango eko changer bona makoma ebele na utoteya bateya kuna oyo mususu na utoteya wana le malheur ne sort pas de la poussière pona bato bakene ba nganga bato bakene ke mbale ebele bakene ba sebele nyonso lo ba na kati kuna allo bandeko malheureusement natiki Bible na chambre haute mais botanga ngo epai bino bozali na bandako. Actes des apôtres 28
30 à 31. Kuna bomona Paulo na Rome. Abana ko salate. Mais azali na ndako foko futa yango. Il faut pas liaka. Il faut pas l'ataka. Faut que la Bible na yo. Soki batu oyo balobaka na bino, soka landi oyo. Ako répondre ngate. Ba répondaka toujours bato ba yebi lo baté. Pour soka miko répondre ngai na oyo ngana kozonga. Na koyele suba verset mususu. Et puis na otanga ko mona ye. Pe na oyebisa ye kaza faux. Pour le Robin Namso, il faut dénoncer les faux serviteurs de Dieu. Des serviteurs inutiles. Des fontaines sans eau. Bande comment la Bible, vous allez dans Actes des Apôtres 28, les 2 derniers versets. Pour le Robin à Rome. Ko yamba batunanda kuna ye moko. Ko prêcher di loba. Ndenga na salaka. Ko délivrer bateau. Bana na nzambe mutu bana somila ye bilamba. Bana nzambe mutu bana lesa ye. Bana nzambe mutu bana ko futila ndako. Puisque bana salate. 2 ans. Alors yo ndeko nanga mwana nzambe chrétien, on dit mi ko zala chrétien, christianisme. Donc makabonga nazo loba nazo zongo na Bible. Yo landa Bible. Kaka apôtre Paul, kaka na Rome te, na baboka mususu pe. Il était seul. Alors, il a sans obstacle et en toute liberté. Sans obstacle, le cola, nous avons moins liberté et ça m'a mingi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les pasteurs doivent être soutenus financièrement par l'Église, par les églises. Les pasteurs, il faut soutenir les faut soutenir les pasteurs na bango. Moi, je suis soutenu par mes fidèles. Bah, ben aller au bas, voiture, il faut avoir toujours plein. On a où? On a bimi. Tous ça, il faut bimi ça papier. Tout saisi, il faut bimi ça. C'est un bon. Biloko ebele mosala nzambe pas naza okende il faut naza la propre. Ah mais c'est ça. Donc pasteur faut toujours soutenir financièrement na bana nzambe. Bandoki balinga tête to za royaume mon côté. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Il y a le royaume de Dieu, là où il y a l'amour. Et le royaume de Satan, là où il y a la haine. Vous comprenez? Ndeko, nateyaki la parabole du mauvais riche et Lazare. Mauvais riche a kendek na séjour de mort parce qu'il a respecté le commandement de Nzambe te aimer ton prochain comme toi-même. N'a côté ya dimanche où t'es les gars. Les riches insensés. À quel séjour de mort pour nanini? Maboko makasi. Égoïsme. Impudicité te pour ça que relation sexuelle il y a moi de même na lifelo. Te. Na yebi nyonso oyo comme na lifelo. Il y a moi ça te la kati. Na côté on micro avec des versets bibliques en appui. Bah comment on t'a bien micro sur fornication. Bah avec sa fornication c'est pas isolo bilo makamwana. Là où c'est indiqué dans la Bible. Exact. Les riches et censés accueillir na lifelo pour l'égoïsme, ma beaucoup makasi, yango te mémé dans ces jours de mort. Yango no zomona ke ba oyo wana ndenge bazo ya
kolobaka na bino parce bayebi ke soki osali ndenge bango bazoloba osombi déjà séjour de mort na yo pepele yo moko okende kuna. Landaka mateya bandeko ndenge bozoyoka nde naza koteya kolandaka bato mosusu te nalobaki na bino église ezanga mbongo eza église ya bawei bana nzambe bazaka bapauvre te. Ministère ezanga mbongo eza ministère moko ezanga tina eza ya nzambe te. Polo ti ake na île de Malte bapesaka ye biloko ake na Philippines balandisi ya biloko balobelaka yango te mais bazobundisa bapaster na bino mpona entraîner bino na lifelo. Mais yo tala nani yo kolanda okolanda biso na Bible to kolanda bandoki soit eza ya yo parce que oza libre. Nga naza aider financièrement même na bato mosusu bamama mosusu basambelaka mpa na nga te baza na mboka mosusu mais ntango afanda bia papa natino 200 euros osomba te essence okende kosala mpona bana nzambe toyebani te. Mais ndenge alandaka mateya abi te nga fona seme omona seme moto atindi aza te. Naza na mama mosusu na Allemagne naza mama mosusu na Londres nakosite papa ebele. Allo bandeko, mon numéro c'est 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89. Bandeko kobosana te kotia liloba oyo vraiment na kati ya misala. Voilà. Kobosana te kotia liloba oyo na kati ya misala. Nzambe apambola bino. Merci. Au revoir.